Unis par les sons, unis dans les fonds pour l'indépendance. Unis au son, Chizopina, Daimana, Chizopinele, Nakina, Tokotonga, Takoleka, Kitoko, Kikabu, Congo, Yakakulu, Congo, Oiti. Mbote mokili mbese ngoy baki bozeli belé au parleur liboso na bino kokoriko benga papa benga mama benga bande ko nyonso meilleur média panafricain en RDC tozala rawana pona rosola ba sujet oyo epesa rabiso motu pasi ozali ko sala pasi tozali de cœur au parleur mobimba ezali de cœur na bande ko na biso oyo bazali ko kufa kuna na Goma bande ko na biso babanda ko kufa depuis que la partie ya est ya mboka na biso ezali eza touché depuis kala toza ko lobase ko loba na bitu ko motendre na combien 11 millions de morts o etikala ko zala tena mokili mobimba ba guerre mondiale et ça les makoto na mokili oyo mais nombre oyo biso to atteindre donc du jamais vu silence radio et pas occidentaux mais ceux qui ont ba Ukraine tous ceux membres les Canadiens na Russie tout monde qui comment ils ont médiatisé pour la nini moto moindo ye azali azana valeur te to nini biso sengel to kufa lokola banyama biso ba mama na biso sengel ba violer bango bande ko na biso sengel ba violer bango bazo violer même ba koko oza koko bazo ko kipete bazo ko violer kaka pour na toza na Congo pour toza na Kita pas si makasi jeu politique nini ezali kolekana parce que bande comme ça balobi que bazo mona ba politicien koloba discours après discours rien ne marche rien ne change côté pe ba spirituel balobi que loi équilibre le temps que batum soupe bazali ko sepela côté msupe bazali ko lela mokilango ezala rabongo to solo awa tozali na ndeko bayangambi oyo azali na biso awa yan mona bakoko beaucoup plus ne bande ko babenga kaye mboti na yo yengeke no fumo muketi. Voilà, ça fait longtemps que je suis na te bande kopé bazaki ko tuna boni nini bel nzoto ningana ki ozalaki na mibembo to ndenge nini nzoto zaki na mote moko bimaka mboka muke ndenge ozala na momesa na mutu azana posa ya boyebi donc faut que na Hollande sika boyebi ezali voilà boyebi po ya mozindo po biso bato kolekana na ba etando faut pas koya ko beta maboke faut koya ko sakoloba oyo et ko bakisa en plus na bomo ya peuple congolais pe na bande ko biso musu baza ba mabanda ya mboka donc ba kolanda ngai na bolimbisi mo muke na ebike na zanga ki pe bino mo muke mais mona bakoko yeyo santé za na mona kimia to tika ko bakisa boyebi parce que boyebi faut stambola na pratique na mo. Merci. Voilà, tout le monde est au Zingi Mama Congo. Alors, nous avons participé de concert Mbote Nayo. Oui, Mbote Papa Mukendi, Mbote na balandino sur haut-parleur. En tout cas, merci mingi na nerbo yambinga kitoko na plateau ya haut-parleur. Voilà. Qui beau partager. Voilà, bon qui beau partager. Olati Mama Congo na nzoto, toza komona vous avez qui ancien journaliste, vous allez dans la carte église Kimbangiso, Kola, tout ça. Du point de vue déjà marambozo les Kanagoma na biso bande ko bazali ko souffrir en tant que Congolais nini ko kiko loba surtout pe maram papa kimbango loba yenge mutamu kendi na kanisa bande ko bamoni lisusu ela télé oyo soki bomoni na télé na télévision et vous allez mingi pona ko yokola kisa douleur eli puta maman na biso maman na biso penza na minute oyo na ba etando nyonso nde bozali koyokanga mama na biso aza kosaigner lisusu azo continuer kaka kosaigner donc toyebi te ben du son oyo balingi bakomisa na este ya Congo na yebi te soki tobenga yango lisusu nini po mama Congo bakoko bazotala biso bakoko bazomona biso en tout cas soki faut tolongola ba casquette ya kibonzambe non tolobela mpona mama Congo. Pour maman Congo c'est moins difficile que le belay sans qui bonzambe na mais ceux qui te bito longola ki bo casquette amo tout citoyen bato oyo lamba ya soni ya lokumu balata po babenga mabakonzi ya Congo charge nango bazoko kate mais bazoko kate botike pour musapi moko à tout moment ce que ça pour déranger mutu ou azana humain na nzoto na kanisa ifa luka ameka ko lukela yango solution. Mais pour la nini te kotala te maman Congo
ngambu ya bana nae moko ya coin ya songi ya liputa nae oyo ezali regorger des ressources naturelles oyo ekoma bongo bilanga ya baoccidentaux toza na tata na kati ya ndako yango mais aza komona ndenge mwasi naye baza kotangisa makila epai ya bavoisin wapi rôle ya tata na biso mais dernièrement touti kolanda awa avant maponami touti kolanda tata ya kati ya mboka ya ndako na biso alobi mukolo bakosimba kongo soki basimbi alobi mibale kutu te alobi soki basimbi moko lelo mardi plutôt lelo mercredi lobi jeudi a déclenché guerre na barwande amashaki mote congolais ni naloka ya mote congolais ni nalanda ya mote na top Congo et pas ndeko Christian Lusakwe donc otali esika otozoza na ba dirigeant oyo bayebi kopakola biso mafuta ya nzoi na monoko punda boto kolembola wana to participer na bango na babetiso bango bandosala mpona bango ekoma nayebi te na benga bango komboni c'est-à-dire congolais nyonso to aza conscient mukendi tant mosusu ekozala na ndenge keno bakonzi bakomona soki babengi opesa bango numéro nango mukendi congolais tout oyo azalaki na kati ya mabele ya Congo oyo assistaki avant baélection mutu tout azo participer na souffrance à Congo parce que mutu tout oyo toyebi ke casting oyo ekozala ya baélection koponaka ba oyo bakocontinue kozwa mbongo na bao bakocontinue kozwa lisusu mbongo te na kati ya casting yango congolais nyonso azwaki 10 000 francs pour la t-shirt congolais nyonso azwaki 5 000 francs pour la t-shirt congolais nyonso azwaki gain de cause pour que bakelutia banderole soki wapi misusu voire même ntango baelire bango bayekomela masanga babini pendant ces temps na est il y a un ça ne va pas pendant ces temps tous en a promesse ya tata te soki mokolo moko ba retoucher moko le sukuna lobi nango photo bunda lobi nango fo ya déclencher guerre yango ezaki yuma to nini to ça manque d'esprit kaka to benga ngo nini pour congolais tous ça conscient makambo tu les gars il y a pas 2 mois il y a pas 2 mois. Voilà. Mais tout là tenant douleur ou en tant que Tommy tout nan ce qui est où ils allaient na Kivu Goma bato Bunagana ce qui allaient ezaki sasa na minute ezako toucher Mwanda Goma Mbanzango ce qui ezaki ezo toucher Kinshasa pene toucher ba 3 provinces sur la Tangeli bino ba 3 villes et le ngo za ndenge nini et le ngo za ndenge nini na Kinshasa pene to ngoto bandela wapi est-ce que biso nde to ngoto le pas bande kwa Goma Monsieur Soubarobi, que on a tenté à réfléchir que nous devons penser à nos frères qui périssent comme de grains. Au fait, grains espoir il y a la récolte nango. Sort nango aux années. Matiti fait beau ta place. Mais bande ko nanga to mitu na nanga congolais. Tu as bande ko baloba to ça de père et de ceux qui bamba bilogo ba bêtises auto tu ah ouais des pères et des mères. Mais ceux qui périssent là-bas matin midi soir ce sont pas nos frères. Il faut que le gaba de père et de mère na bango. Mes frères, je pense bien c'est le moment que nous devons se dire des choses face à face. Pourquoi les Kambo ils ont touché spiritualité mon corps était songolo pakana. D'abord le Congo m'a belé la biso. Où est le Christ? Où est le Christ en question? Pourquoi il ne voit pas pourquoi il ne voit pas ça? Merci, alors, merci. Où sont des hommes spirituels? Où sont des dirigeants, de vrais dirigeants congolais? Congo. On va se promettre biso matin midi soir donc générique il y a Congo et Tikani na est. Ils ont aussi la caca. Merci Mungi. Vous se comprendre douleur. Moi vraiment ça fait très mal moi là-bas qu'on a compris l'émotion. Distraction. Mais mais ils équilibrent. Non. Ils équilibrent. Putain de proverbe à la con. Bateau baseur le balké non. Essaye la loi de l'équilibre. Putain de proverbe à la con.
parce que misusu baza loba que nasola qui récemment na maman moko bazala na bangamba kuna kotalisa que mayo peza koleka na ngona est quelque part eza médiatisation bien que bande comme sou baza kokufa mais façon bazo tindela ka batu ba image eza médiatisation ya kopesa kaka image ya mabe ya mboka mais en réalité na goma batu bazo pe bazo vivre na bango pe bien Mukendi que les occidentaux bazo sala ngo pe na sciemment que ba guerre les autres ba faire fond mais plein pour na ke batu ba kimisa rapena bino bien mboka na bino Mukendi Monsieur Henri Courant à lobby Monsieur Henri Chouan ce qui Courant à lobby boy laisse ba continue biso ce qui ba yé ko réclamer que mais pourquoi bozo tika biso te na magistrature na biso ya est to bénéficier dans comme ils se doivent. Pourquoi vous avez dit que les gens sont montés, les gens sont Rwanda, Nini, Américains, Français, certains continuent à aller là. Mais il y a le biboui. Mais à hésiter qui te répondre que le Kivu appartient déjà au Rwandais. Alors, ce qui est ça que bateau au Kivu, il faut appartenir déjà à Rwanda. Goma et autres na village ne surtout à Mike za kuna na kati ya ba province de biso wana pour ba appartenir yango de gré et de force o ba sakuna ba benga ba congolais c'est-à-dire il faut bomba bango il faut repousser bango ba kolinga pété ba kobunda siko ceux qui ba lobi za bongoté. À quoi bon ba soldat na biso ba ko mataka pour il y a certaines vidéos zo tambola na Congo na minute ils a soldat moko a te cache né à la masque azaroloba sur ce qui se passe na ba franc kuna ba mon bazo bunda ceux qui ba mon ville baza bien et que ça goma mobimba neti biso na kata ville à Kinshasa biso toza bien mais na maluku ça pète biso na ville à Kinshasa to lobanité biso toza na biso bien ezan des médiatisation ezoleka kuna na maluku que boye bazo repousser bato pour penza ba s'accaparer na maluku mais il faut avoir une tête pour réfléchir idiotement comme ça. Voilà, merci mingi toujours pas de concept dans au monde marambo chaque jour depuis to banda ba mort est belé to lobani biso des sacrifices à mokili. Bon Papa Mukendi, tolobara nyonso keno makambo tozong sango charge na ba chef coutumier parce que tozana coutume culture na tradition coutume ezali habitude culture ezali éclosion de l'intelligence na kati ya culture ezali ensemble ba règle ou ezali défini par la société défini na société or ba humain ezasi kona domaine humain ba humain de mutu ba pesi ba règle or na kati ba règle wana faux punition loi nyonso soki za na punition te za faux loi or biso za na problème ya ko bandana chef de l'état tinase chef de l'état soit za na pouvoir soit za na autorité te parce que ezala les deux faut les deux aux wango. Donc ce que le lobby kambu oui le rose la pouvoir ko loba to ko remarquer yango na Mobutu to ko remarquer yango na Kabila le père nous on a le pouvoir na autorité les deux on est ambola de père mais ceux qui osaka na pouvoir autorité zate c'est vrai on a pouvoir pour ba couronner mais autorité ozo pesa ba loi mais zo komate pe bazo salela te eza réalité au biso zo monde. Or, ba chef coutumier ba koti na kati ya makambo wana parce que ba légué bango et pas ya ba ancêtre. Tous les présidents na monogone lo barage no ezali pays ya bakoko. Ce qui a solo dans un respect ya bakoko parce que tout le monde a ancêtre a comme ancêtre après 200 ans. Ba reconnaître eux par rapport à ba valeur. Ba vraie valeur ndé ba sala ba reconnaître eux. Total asko ba chef de l'état na ba chef nyonso bazo ko gérer biso est-ce que bazo yeba que non après 200 ans biso to ko benga bango ancêtre to zi exemple neti Vital Kamerhe après 200 ans to ko luka copier on comprend que non si le plan ya cerveau azan un cerveau mais na action o ya salaki et si li ba valeur nyonso après 200 ans
bazana kombo mususu ba ko benga ye mususu ba ko cela qui est parce que président de la République a le que Vital Kamerhe c'est un homme honnête. Donc ça dit qu'il fallait pas que tanga ba kombo ba mais le les ali solo ezali ya mboka to tangi ba kombo poto pesa moi exemple ba comprendre bala moko donc ba te belé na kati ya Congo azawana ceux qui te juillet après 200 ans to benga ancêtre muto bongo ko sale appel ya yepé ako bakisela yo implice nini par rapport ya comportement na catholique soki abe na bango bakomisa bango base suite ya caractère na comportement est-ce que ba chef de l'état na ba chef coutumier na ba oyo so bakambaka mboka bayebaka après 200 ans bakokoma bancêtre bayebaka après vie oyo continuité ezali biso doko ça l'appel vers bango pour ba ko aider biso pourquoi biso to raisonnera Mobutu tant to monaka est ezopela moto par rapport à autorité na pouvoir oyo azalaki nango makambo nyonso oyo ezalaki na forme te yango ezalelo ça dit que ceux qui ont besoin de sa solution les morts ne sont pas morts tokoki ko interroger Mobutu expliquer biso comment il a maîtrisé est mon ba caractère on a président Félix biso pesa mais c'est lui auteur parfois il est moko ba Jean ba auteur il y a ba makambo yo non cause à la hauteur na place yango ezana parce que le mal a commencé déjà babi déjà na tango na ye presque me continuer so ba la base za ko sanga moi c'est rwandaise té si ko biso na problème moko après passage ya ko benga na mindele banda biso zo fongola ya mboka to bebisi yango sous les pires pona nga conseil nga na ko pesa président à cause de la chef de l'état mais azwa gestion ya mboka pesa azo c'est la mindele parce que tant mindele ba geraka mboka ba tika kabiloko après tant biso to récupérer mboka lelo to zana kao ezali bulu moko oyo ba mona susté comme ba ko bongisa et comme kaka bazolia or nzamba keli ba to poto vivre na harmonie to aidaner est-ce que c'est sûr que mindele vraiment au soga zuya mo lisusu ya rogerango bien oui mindele ko gérer yango parce que pas mindele faut te comprendre mais ça déjà ya bango c'est déjà ya bango ka dit tout ça bon ça ya bango na bango donc ba ça la mission ko na bango c'est des en cause ba ça la bango parce que to kanisa ki to yebi déjà ko gérer to ça na ba problème le to ça exemple na IGF ezana elo contrefort elo comme ko to vérifier ka IGF déjà ça problème to ça na aner est-ce que yebi penza rôle na ye musala na ye donc tozana ba policier est-ce que ba yebi penza misala na bango donc ça dit que tozana problème ya ko former mutu avant ko pesa mutu responsabilité ata président de la république azala ka préparer na tango aza préparer tango kozwa ki bokonzi boko mona comment ko gérer yango donc nyonso zo senga faut ba apprendre yo biso sko ba prendre ka mutu te bazuyo mbala moko ba tio wana poza courage ba principe or mundele aza bongo te mundele surtout Baris, tous Poutine, a yebi punition, comment retient mon esika. Or peuple congolais pose donc on en télé, les autres ngondo. Les autres c'est pour yo penza donc, si on comprendre bien. Moi ça serait pour moi un grand regret. Il y a yoga qui va bien ancêtre ou yebi kombo mon lingala. Parce qu'ancêtre dans mon abisso on a juste eu une petite compréhension tant que bien ancêtre mais donc pas quoi on a biso na français bezate ya bango eza ya bango c'est-à-dire ya biso eza ya biso tant le bi c'est-à-dire ça serait difficile mboko le roi Congo na kati ya mokili ya Afrika au biso consciemment to bi ke biso bato za ba premier bateau to za c'est-à-dire première civilisation comment bateau bazala pro ba premier civilisé de sa civilisation, c'est-à-dire qu'économiquement, vous êtes fort. Pour nous maîtriser ma casse, il y a économie, c'est-à-dire vous avez eu des ancêtres à Koko Bazaki calés. Pour comprendre gérer. Oui. C'est-à-dire, comment est-ce que on a besoin? Est-ce que papa Diangenda, moi je vais poser la comprendre fait l'idée naïo par rapport à leur ancêtre à lobby. Oui. Est-ce que yé pour naïe que papa Diangenda et les autres se trouvent en combattre mais indépendance ils n'ont pas pu bien gérer le pays pour naïe voilà ils n'étaient pas prêts il y a pour mais il a raison il a tort pour moi il a tort voilà tout ce qu'il a comprendre au soir voilà Afrique d'ici les lois Afrique d'ici
baza bateau baza na coutume culture na tradition batam sakamboka na mindele sous l'aliénation. Non, mais ça va garder culture pour les habitudes. Va garder culture pour les habitudes. Les cultures sont pratiques et ça fait non. Tu recommandes. Tu as un problème. Tu as un makambo mboka to limango na bunzambe. To kansaka ancêtre ezali prier ezala na communication na nzambe. Or ezali travail. Mboka to na travail. Ce qui peut te condamner déjà ba chef coutumier pour baser se faire partie. Tozana ba chef coutumier belé bazali monnaie asombi yango na mbongo ayebi coutume na culture na tradition te. Tango roi dinga kufa gérer kimboka roi dinga kufa. Mais faut ta l'administration zaki ya kovanda. Mais est-ce que après le Congo tozé sikani papa mukindo ko imaginer nga na uti matadi na 6h na komi awa 1h na trajet aux 365 km. Landa président de la République à la capitale mais bakuluna na kati ya kini na kwa moko bakangi côté moko. Est-ce que vous avez un niveau ya faille? Or biloko wana pa mondele biloko wana raté. C'est aussi ba Poutine, aussi ba Chine, ba France pour pas devenir les loboy. Ba yeba ngi ba aplikaki. Biso za na problème ya compréhension. Ata frère nenga zaboy. Akobeta lisolo ba koko. Mais on a une difficulté pour même battre une piste et la solution. Ah, oui, parce que est-ce que piste et la solution? Pourquoi le chef coutumier, le président, n'a pas sage, n'a pas voyant? Parce que le monde physique est un reflet du monde invisible. Et tant que nous avons un problème, nous avons un problème, il y a un problème. Or, Mindele, Baza déjà n'a pas d'avance. Est-ce que Baza ça bisoté? Tous en Libye, Ti Kadhafi a une idée. Il y a un bango, mais il y a un moment. Na moment, Tindi Bana na eba ko tanga, tango bazonga tuni bango est-ce que bokoki? Est-ce que biso tozu Félix Otuko soit président Otuko sala recrutement ya soda? Est-ce que Tindi bango quelque part? Est-ce que il faut qu'on batte quelque part pour passer à parce que dans le monde de la technologie, on a entendu que ça la téléphone, tu as vu que ça le logo té. Biso na Congo to zali neti mokile bandi a peine pas na biso. To za na problème ya. Bon postal là nous côté ça na banda ko ba. To za na problème, faut te reconnaître même que nous to za na sima. Mais biso mo to ko biso bon te zalaka. Il fallait batu oyo ba yekolaki, bana kisabino. Bango moko mindele po bazala mindele po bazala na Fox ba yaki ko en Égypte. OK, donc magie za la ngote ba yaki ko na Égypte. Après ko zo en Égypte ndesi ko ba ko développer yango ndeli moko na biso comment nga lelo na ko loba no mindele ba yate mais non na komi na niveau ko sala tatonga te. Hein? Ça la comprendre que ma zolo zamba sali mokili poto sali sana. Donc là ce qu'on parle de Baba Koko sans piste de solution donc toujours ça sera problème c'est que zwa sikoyo banda to santa que no mboko zo ke na libulu banda na taille Mobutu ti le na taille Félix donc to sakaka babez to zo luka donc tout ce côté là ça n'a rien à voir na évolution de développement jusque la piste solution za la raté ta la courant ndeme belja tikele est-ce que le note za bongo ta la régie na matadi tozo mela mai botoki mai na tongo na poko mai wana bimisi ba salité bozana tenter on reprocher régie oh nazana batu bavanda na poto epsinga banda na genda poto na on a mona te place courant kenda est-ce que batu wana ba ko débinoter poto ko tout l'administration la bango la payer africaine les choses pas ko débino biso ndes ko tozana caractère neti biso to l'équipe bango ce ko net nani parce que nzamba za moko voilà ba créative bien ça ba créative ya nzambe to ça to sangana voilà to sangana donc biso zali en conclusion en cette CI président de la République ça n'a rien à voir to ba ba maramba beaucoup pour na yo non ça n'a rien à voir pour na président de la République. Premièrement, dans un pays laïque, pour te bon, faut président côté la beaucoup côté. Non. Pour te bon, aussi le président côté na beaucoup côté. Les autres dans la diamant, to côté ka diamant, biloko nyonso to yebi, na classe jour mo côté to mona yango. Mais mindele baza bon côté. To za na problème nan, o zali problème à tourisme. Ba lieu nyonso sacré o sala ba miracle. Biso na yo nan to zo makaso ko koma wana te. Et c'est un problème. Or na mboka mususu tourisme ça ko faire élever mboka. Or, ce qui Mindele ba ile biso, système total là, qu'est-ce que c'est biso? Et c'est Mindele.
Mais comment bino zotanga le système à Mindele maintenant tu peux comment à niveau au ça la téléphone. Mais bango bazo comment à niveau au ça la téléphone. Donc tout ça n'a pas problème au dossier la bango ba aider biso ezali aide. Ezala la que oyo ceux qui oyo ndal l'équipe muninga non. Nzamba kabo ya pesi ba oyo ba potentialité oyo ba bazana ngo. Biso pas pesi biso. Mais problème to za nango attendre ko nanga za. Président de la République a bien ici. A ici que non, pesa no piste solution. Na yebité, ce qu'on a la piste solution comme oui, piste solution zali, la liboso c'est non. Abenga mindele. Abenga no mindele. Loko la bazana connaissance wana, et bon to benga ba ko ndenge. Loko na nasuki, na sali appel kwa ko. Quand côté à voyage c'est dans l'examen, avec si on monte pour gagner salabo ils ont sabo. Et ça le système aux la monde. Bison de tous ça na caractère. Ya koluka biso moko to bimaneti ndeke menzela ko bimela ezate Matundu. Merci mingi ancêtre bande ko bosota la biso bo s'abonner massivement, bo aimer, bo partager, bo tikela biso ba commentaire makanisi na biso parce que demain ils allaient se retoko awa pour la ndenge tous comprendre na tel saki binoto ba ndenge okende. Dans la réalité, il y a vent, il y a côté 30 secondes, 30 secondes. Ba tu nyoso ya poto bande ko biso nyoso ba kenda poto. Ce que ça qui biso to yambaka mindele bon. Est-ce que vous avez dit que vous avez poto ba travaillaka bazwaka salaire bazoko aider biso le logo. Est-ce que vous avez poto ko zwa idée ba lobi na bokoko bozonga lobi pe alonga zonga misusu ba ye non lobi ya bozonga na ye parce que tout ça la système de taxes na idée o ko liga ko sala e ko bala na te système ya gérance ya santé système ya hôpital donc nyonso yela ka biso awa biso non to comprendre donc ta poto ko kaneti awa anga vutu kana bola nande donc moi na eko na ye ko makuna parce que kuna mundele asala équilibré mundele afuta ka mutu te kwa ko riche mazo futa mutu ba idée mabelo est-ce que biso to futa ka no mutu bien ministre aza ministre maza riche depuis quand salaire ne yebani na poto suki donc osomona ba biloko wana mundele fo ba ya bon faut me déléguer mais bango de imposer biso le système merci la forme bien ça va dialogue imaginez na Congo te lobi tozala bato mayele tozo Angola bazala bato biso te loba bangolais baza bazoba mais si le plan ya gestion la stabilité ya mboka même social bangolais bazala avantage ko le kabisi ko mayele to lobelaka. Voilà, merci. La reine du royaume, même si tu es la Marambo, Kokoriko le Fumula, Saint-Esprit, Papa Sunda, la communauté des sages, va remonter la Marambo, et pas il y a Mwana Bakoko, Bingo Kaka, Tozora la Bakoko, Oboyi Awa, Oboyi Oki, ceux qui le Mukontamboka Bengio, Bilo Batabakoko, parce que à l'objet que beaucoup sa piste de solutions. Ancêtre réunion de déjà ici à l'objet que Batominga Bokoko piste de solutions ils ont déjà raqué toujours la Bokoko système ndeke atatonga na pe Batabokoko atatonga almet pe na pe sale me pe gara te yo no para yo. Moi je crois que les ancêtres menga opisinga mawa makasi kotala yona faina kulutu mipanzi deuxième fois na fa na bakulutu mipanzi troisième mbala moko na fandi na elenge moko na komba masamba mais na kanisi sunde ko masamba tango lo les perroquets de l'empereur Constantin ici bakota pe na bakoko na biso bafanda pe na mitwa ba centre bafanda balona bafanda misa ba masisa ancêtre c'est comme si vous niez divinité, pouvoir et divinité il faut tambouissama na sens nini bamindele ba aliéné bino c'est-à-dire ba formateur mutu ba cotisio oya bango ba ki batiki on a même système ozoko ko baluka ozoko ko longwa ngote au fort même na loba wa dernièrement que yenge ke no bambote mingi papa dengi ndesiko zali na esi bino boza bakoko bozolanda mais bi ko tika pe ngomba no na erreur parce que à côté ça lingomba na église kimbangiste c'est-à-dire ba kintoadi ba côté na
na christianisme. C'est-à-dire, na adage simple que pour apprendre à nager, il faut être dans l'eau. C'est-à-dire, à côté de la jeune, mais si les lots, babima la moté. Vous se comprendre? C'est-à-dire, quand vous avez un ancêtre, vous avez une piste oyo, place penako, bakanga qui bisoto, non, c'est comme si cadenas pour se desserrer. Boyana nous pour suma les sous-biso. Ah, pour la mini mutu monde rosa na makaniska, il faut basaler là. De même, papa mon ancien n'est pas Sengaki. Non. Papa mon ancien n'est pas qui n'a même ordre d'idée. C'est na Congo on a la fil d'idée wana tango na oningisa mutu awa. Et ça n'a sens parce que mutu mon côté wana mutu ya boanya na lobi bien mutu ya boanya soko landie bien harmona qui a se contredire parce que tango zolo ba que non ba classe auto tangara et ça ba système na bango c'est-à-dire biso moto ça na mais bango bazo ça la bébé c'est toujours créé pour la toujours créé non na sens na solo bana na sens oya lobby. Pourquoi moi je vais questionner nos cervelles en posant cette question que avant bango ba ya kotia o wana bango ba qui système auto ko ko longola ngotewa nini o biso tozala hina parce que ce tozala hina eloko ko bima ce que ezali ko kota ce que ezali c'est que ko bima pe il faut ça. Mais n'est pas quoi ça qui biso. Ceux qui biso c'est qui danger, n'est pas quoi ça qui biso. C'est qu'ils étaient plus malins que nous alors. Et ça j'ai des parce que j'ai des maïs les coco mogo les kaloba, j'ai des maïs les likolo ya mais ça. Ba beta maïs les koloka biso. Ceux qui toza na diamant, tous ceux qui conseillent le diamant en até. Et ça les longs de to conseillent le diamant en até. Et ça les longs de to ko lamba ku faut te pop toza na ba industrie. Mais natango ya kama tango bakoko na ngaba pharaon bazolata or bijou diamant na nzoto balamba yango balamba yango nde kasi yango na des problématiques sur les alliés balamba de quoi cette ya alobi moi dans cette logique on a bino besoin parler toujours tezinga kufu tozaka ko sala mais tozo mona que minde ils sont venus bato vous a dénigrer ils sont venus ba beti carte baza babini plus malin mais non présentement là parce que biso nous sommes ramona tout déjà to yebi tozo mona tozo vivre ce qu'on a ba problème ndesiko ceux qui président de la République a bengi mona ba ko bino voya bato bokoko maintenant aujourd'hui plus des solutions ali nul parce que jusque là il y a lancé des défis ceux qui vous savez déjà nini piste de solution ni numéro c'est que Mukonza Mboka sans pour autant tout le temps la tenzinga pour bango bazalaka bon biso school le bana bakoko piste de solution zanine. Alors pourquoi quand il s'agit de Congo il faut battre musu balongwa battu na ke bino boza na piste de solution nini c'est-à-dire ça kasi ba o ba lié non ba o ba ça ba lié surtout le bibo to tchabongo ouais on parle de ces pays République démocratique du Congo vous comprenez ngana biso lo moni pandi l'émission ceux qui n'ont pas la bonne amie, tout ça nous pandit, tout le bela, oyo ya Congo, tout Congo soit battu ya malongati. Mais Congo ya maman na biso, tout qui peut le bela monter sans spiritualité dans. Pourquoi? Parce que tu écoutes à Bakmakam oyo zanakati et qui ne touche pas âme. Si tu touches âme, c'est-à-dire que quelque part ta spiritualité vient d'être sonnée. Vous comprenez et assommé. Mais au lati république, au lati yango. A bengio le Mukonza Mboka a bengio. Tant on a zoya pour na pesa piste ya solution. Na ya piste ya solution ngai morote. Bon vous allez belé. Parce que piste de solution na toza d'abord na kati ya contradiction. Pour l'air là on pesa piste de solution. Batu lokola ba ancêtre. Va se retrouver na ngambo na ba. Tocha ya zati. Na solo ba kutu ko na yete ngana zo cha epe na kati ya makambo yango. Parce que makambo to sangana awana yo et sali biso témoin to canadien tout ça se fait comprendre maman na piste que yé mupanzi babengi mutu ya bokoko piste nini ya solution boza nango il est connu et ça a été déjà dit et ngana loba même que notre koko sangana te na bengi non bito koko sangana to canadien ba piste solution la question na ngeza libo ouais question te consultation te ki kosalima awa au moniteur Mukonza Mboka comme qui président sika tout monde la consultation même ba shegi ba kendaka ozomona ayoka même shegi yango na zolo baboy tout monde papa mon ancien kendaka je sais pas na bango tani ni misusu tout ça piste de solution par exemple que individuellement bayambi mwana bakoko bato balandaka yo piste de solution Congo individuellement ezalate te mais idée na yo par rapport ya combat na yo lichi no salaka ezalapeka et ezalate na sens tout au parce que c'est des solutions ceux qui en cette ça la raison là on va te beaucoup bana ba piste de solution raison ezalate place wana parce que il s'agit na solo bano il s'agit de Congo piste de solution bo luka
tant mindele baluka ki piste solution pour que balongo na ba misère o bazaki nango bafandaki na mesa mo bazaki ba solution bakangi makambo balobi comment aliéner bato pour que tokota na bakangisa ki dans l'ensemble. Et pourquoi en voulant quitter de cette piste de ce putain de problème, il faut baluka piste solution ya ba individu moko moko pesa mo na biso woni ezalate na mo bakoko na biso et na bi pourquoi na répondre donc c'est tout ça qui toi dit na biso na kibomoko kandi bato balongo donc ensemble donc on réfléchit alors toujours réfléchir ensemble dans l'ensemble voilà mon frère quand c'était ce qu'on a minute biso zo senga que to réfléchir dans l'ensemble pour que ngana pesa nga et même ma contradiction pas ancêtre. Et tant qu'on peut ça sous contradiction, non, on va valider. Parce que Bandeko va la mission. Sinon, tu peux dire que c'est la question. Oui, quand c'est même non, on va c'est vraiment une question de fond. Tous à la voix, c'est vraiment question de fond. Bandeko mingi bato babenga balobi ki to lembi to salita mbana makaso. Je connais des gens misusu bakomi ko balzo lungana na kingunza. Bazebele bandeko msusu pe bazolungwa ki catholique, bazolungwa ki musulman, bazolungwa donc c'était tout ça na moment boye ya mbutu tant que ni wana turbulence spirituelle les allait vraiment makasi. Ce qui a quoi na tamso na maboko ko ko na moto bienté abeti libaku. Ope ya quoi pe na côté ya marambonini. Donc c'est un peu ça to bandeko na bazotala rabiso, bino ba rosa déjà bopikami, il faut to pe ça mo ba piste de solution pour de façon que kitsa ba remonter mande ya mona toza roloba. Alors to rejoindre la source na yo, to zo pe sur ancêtre. Ancêtre. Mais ancêtre boso na gelo mo. Ouais, allez-y. Tant boso lo bakeno tozo ko kako ko créer ata tongate. Tongaka de boche boso kongolo ko créer. Mais moi j'ai vu des jeunes à Sali et Loko Oyo Mundela Salango il fait ça dans un générateur ou bien dans un ça dans courant. Mais congolais à Salango il sali na mai. On a peu beaucoup de bah robot roulage tout peut ça ouais. Siko na optique on a mundele. C'est-à-dire à un moment donné nous tous faut réfléchir. On réfléchir que ndako ya yo sosu. Kolingate mutu aya ko l'action ndenge yo la tsanda kuna yo. Il faut la tsamo ndenge yo ko la tsamo. Ozelate anabenga mukendi ndaya. Pour en tout cas mukendi na zwaki tampe na yo na bengana ki avana kata ndako na ngai ya kala. Na biso ngiseno na ndako na ngai ya sika po atala ndenge nini to akukolamba isusu ndako ngo dans l'ensemble na pour que na zo réussite. Dona mega robima na likamo besongolo pakala ya propriété ngana zo ko kotana ndako te. C'est bizarre. Vous comprenez c'est-à-dire un moment ceux qui politiquent les binomoko les problèmes et les combats de toute l'Afrique c'est nous voulons rester nous-mêmes pour que toko kakotambo le kotambo samakambango nakibiso ceux qui toko koka yango te toko kumba yango nakibiso dernier exemple pour que to chité na 30 secondes biso to fandinga na kata capital to so blé na ba chombo yo ba 3 heures nga ba 2 heures ndeko ancêtre dans la téléphone à kafu. Bande on a biso ba pigme ba na kati ya zamba. Bande on a biso ba pigme na kati ya zamba. Ngana to lesha wa mana poko soki mo mukate ya show eleki na ba frites. Ndeko na pigme, ndeko na pigme na kati ya zamba. Na fin fond na ba bifale kuna. Ana tana. Aso vivre na kié et ni les ont changé à l'ongwa congolais. Et ça t'est ni les ont changé. Il faut bien mindele ba yako pas cotiser du logo sangai mais bango ba pigme mais ba fongola ka secret na bango te c'est ça c'est un point c'est pas un problème moto ya méritera ko soit secret ya pigme ça moto ya fandi na pigme ngana fa na bango ba 2-4 monde na bazamba na yebi maramusu so ba message na yo ouais ozo comprendre na même ko lia biloko kati ya soso ya c'est-à-dire batumbi soso boye to lié musunya soso te mais to lié biloko ya kati ya soso na bango ba isinga to lia ka ya kati baotalanga na tie esprit to dama ngona bango na sisule ba pesinga mbote babi ezaka mbote to pesa za po olie na biso boye na maboko esika moko tutali bo biloko te en tout cas za mutu na biso mukendi nous devons rester nous-mêmes pour que tout ça makamu na kibiso ceux qui to sala ba TGV to sala mo na kibiso ceux qui to sala ba biloko to sala mo na kibiso ceux qui to sala même to ngo bino bozolinga ga to ngana mundele oye guye kotisi. Voilà, merci. Alors, tout côté ancêtre. Ancêtre, qui piste des solutions. Balbi, tu ressens la nuance sur Nakibiso Moko. Et ça que
ba pesi moi si yo comme location sous pareil ya concert abino lisusu ba couvrir banda tout ça. Oui papa Mukendi, roue eza déjà inventé. Eza ne loko moko te yo roya na wana mokili oyo eza na créé te. Tant roue eza déjà inventé, lelo yo to lati varese. To lati drapeau ya mboka. Biso te to salaka. Eza ka commande yaki. Ozomona niveau place toza musika. Mindele ceux qui baza développer et ça nzambe muto alinga ki baza na forme wa nzambe mais biso pe tozala développer non ancêtre biso c'est qui développer te tozo vivre na complémentarité et ça na peuple mususu ba pesi bango richesse peuple mususu ba pesi bango mayela ko utiliser richesse ozomona et ça peuple mususu ba pesi bango connaissance chaque peuple parce mais est-ce que en cette apparemment c'est comme si mon qu'il est bandagi qui a pas blanc non mais biso on a ba richesse signon sur mais je là qui a un peu bien non papa Mukendi oui ba masolo ni so kala na ici non so te le bito zonga biso ba noir biso non ba race ya liboso to po ya liboso to bato ya liboso ba na mokileza noir biso nde to boti na no mindele par rapport à la démarche au biso tubono rotambo na mokili nde sali batu mususu ba pona bango échanger par rapport à ba climat oyo bango bavandaki voilà tout à zana no eloko moko biso na bango zana no eloko moko c'est pour cela moi na soka botami na conscience objective na conscience subjective conscience spirituelle ezo ko sangisa biso nyonso na eloko moko mais conscience physique logique ezo ya par rapport à coutume culture na tradition na lien to na contre oyo muto abotameli biso na respect ya coutume culture na tradition te ko gérer yango mindele temps ba ki ko apprendre pa na biso ndem to faire apprendre mindele mais lelo to zawapi bango ba comme na longueur d'avance biso to zongisimo ndenge biso to apprendre ki bango mais bango de ba kosa biso non ba kosi po na ba kosi biso pour ba gagner non papa Mukendi bango ba kosa ki biso te que non mondela ya kosi biso non ezaka o ezaneti lelo to loba que non muto sombi ba nzete ba grim aw akena ngona poto akati asali ba mesa tindeli bino ya ba papier mais yemo ka tika na vrai nzete akosi bino ta comprendre caractère na bino biso to na des autres biso to na muto to tala no par na ye mindele basala collectivité basali système mais to zala ka mbongo ancêtre mamni c'est le bawana mamni c'est le bawana basali ata mwana to kini malembe ancêtre to kini malembe ancêtre mambo zo le bawana collectivité wana moto so to bito tala mokili moto zala l'esprit il y a équipe c'est l'homme noir c'est ce que je dis na bande ko bato biso na bapoto na babiso yo tout ça yo yebi de fois tu yambara batu même pas na yo tout ça batu bauti musika mais je te dis libanda mboka esa le matin biso na ba libanda mboka mutu na biso camarade na biso mais na tongo lokola leken na pongi na immeuble pas azali so boki yo bisa batu mo bakende la musaye batu tu bazo beta bino kara ancêtre ngayo victime eloko na tomona yango na libanda boko pe baso bande ko pe baso tala na diaspora ate pa mama na yo koluka yo soka benga ki yo te ezaki programme te donc pas question mais biso wa yo yamba moto pas muta esa rendez-vous ezali ancêtre yo na moni faut changer combo mais on a toujours le bas sur la collectivité c'est d'aller va prendre pas la biso parce que bon bazala bongo te tradition coutume na culture chaque peuple bato malamu bazali chaque peuple bato mais bango za culture na bango bazala bongo bazana logique na bango e osala ka bango baza fort psychologique na baila biso bango ata mwasi na ye oyaki na area invita ki yo te chérie na ye yo invita ki yo te yo kuti azo dame olia te eza coutume na bango za mabe mais biso tozala ndeni biso toza bongo te yango na tiko na bolamo biso oza nango na bonto toza nango yango te créaka des autres papa Mukendi tozala ngana yo toza ba congolais ye baza congolais toza ko sola aw toza ko fanatisme na sentiment pourquoi linga mboka mingi mais tant oza la solution mboka wana te oyebi que non mboka bano robeba kaka tina génération nyonso zoya boso koma na piste solution te ezali caractère ya batu eza neti lio oyebi caractère na yeso ko poussa ni akolia est-ce que lio aza mabe eza ndenge na ye soki yo kabaka eza nature soki lelo tozwi neti este tozwi jusqu'au este yoyo bango baza na mabele moke
bamoni po vivre bien na baminere na tout bazotake biso ntango bango bazolinga batake biso po bayebi ke non po bango bazala bien il faut batake biso est ce que basali mabe biso sikoyo ntango tosentir ke non bato na caractère obo toluka bapiste de solution est ce que topesa yango est ce que tozwa yango guerre date combien de temps eza neti lion akangi mboloko ye lion ayebi ke non mboloko ayebi ke non oyo azali eza nature na ye aliaka nde misuni ye mpe mboloko toyebi nature na ye fo akende na matiti na bango mibale moto mabe aza wapi mutu mabe aza te kobaka kocomprendre caractère ya bato mutu na mutu oka respecte eza neti satan na ange donc siko par là par exemple na mabozo leka na goma kuna na este ya mboka na biso responsabilité c'est que ozobwakela nde biso moko bakongomani azokobwaka ngo mpo na biso moko parce que banda ti lelo piste ya solution oyo tozwa te donc responsabilité eza pa na biso rwanda zeli na problème te rwanda aza na problème te mpo na nini biso lelo ba chef de l'état na babandi na ye bato nyonso baza wana bafutamaka chaque jour salaire ezomata chaque jour basoda oyo baza kuna na peuple baza kuna toyebi teke baza na difficulté ozokomprendre teke problème eza mpa na biso mais mindele basalaka conseil bango nyonso basangani baluka piste nini ya solution bakobimela est ce que biso okomaka ngo wana piste ya solution bobimi na piste papa mule biso na mindele okonya ta bakuti mais bango nde balingaka te tosangana non biso tosala union africaine tala genre ya comportement eza na kati eza comportement pene ya baprésident bakolinga babimisa parce que biso tozwi Angola Brazzaville ainsi de suite tozali na problème ya frontière te lelo bafrontière eya est ce que lelo ngana tokokende na facilité ti kote kuna mundele mutasaba frontière siko mundela kosala frontière siko bino moko bakola mboka soki bozoko se souvenir na caractère ya bakoko na bino bokozala na eloko wana biso nde fo tozonga mais tosali union africaine mindele basali union européenne tala ndenge bazoko réfléchir ozo comprendre te que non différence ya makasi ezali te que quand na maloba na osa ko se contenter parce que na union africaine il faut réfléchir en tant que africaine donc na union européenne il faut mango pas réfléchir ça déjà comme étant des européens parce que ce sont de prédateurs vous comprenez oui siko biso en tant que biso na ki biso tant que na union africaine tu ko réfléchir selon beaucoup qu'on a biso pour tout temps ça ben institution na biso siko pour na batigela ke nini pour yo réfléchir neti bango livre nini to loko ezali ko petit parce que tu na coutume ezali habitude tradition ezali transmission de génération en génération soki mundela koma na niveau kotika bible parce que ezali testament ayebi ke bato bakolanda ngo soki akoma na niveau kosala film po ayebi ke biso baboma ya biso alexandrie babombarda babibliothèque ya biso babombarda basekre na biso asekre biso tozali lelo biso tozali lelo tozoko réfléchir ndenge nini biso moko po soki tozolobi ke no histoire wana eza société ko biso moko tozoko raisonner nini na tala biso tosalaka maboki to tosalaka bafilme oyo kotika na histoire o génération koya na nsimi kolanda on se comprend que piste la solution jusqu'à là deux ans en montée. Deux ans ensemble on a le même caractère. Enseignants sont au bas. C'est la toute ndeko Yann pour na ancêtre si on se comprend bien. Il y a le lobby que c'est là moi le mot zangisaki. Oh on dit que ce qu'on peut continuer nango. Alors que l'Union européenne ceux qui basangani na bango na cloque na bango qui ba moni que faut bazala bien parce que France Macron le baki yango on est en train de perdre la bataille. Vous sentez que décadence c'est au Mali. Mali la Mouki. Na Burkina Faso ba la Mouki. Niger ba la Mouki. Ba benga na ba soda français. Ba bi ki ba zo na Guinée ba zo ni na ba mais ba bengi Russie toujours. Ba Russie comme partenaire. C'est ça le problème. Mais yo je peux savoir que non aussi la biso moko. Mais non, par rapport à ça déjà bande ko na ba bengani ba français mais ba tel que au lieu ba constituer comme on na ba biki il faut trouver des partenaires comme soso azala. Continuer un peu dans l'eau wana c'est à ce niveau-là le président Ibrahim Traoré a visé qui sur la tête. Pourquoi? Parce que na vision naïe. D'abord ce qu'il a réussi à faire Ezagotia Batoma Belibanda et a réussi ça, a réussi au boulevard ceux qui pêchent Charles de Gaulle comme une boulevard comme boulevard Sankara a réussi un mot. Je sais pas si vous me comprenez à ce niveau-là.
boulevard Charles de Gaulle et comme boulevard Sankara tout le monde yango biso nyos na bilili mais tant batikali bango moko a créé partenariat s'il vous plaît pour viser na ba ressources na bango pour bazala na ba industrie et les loyo bazo sa ba industrie o eza ya bango moko pour le peuple burkinabé asalengo malam et qui est bien. Mais le problème chez l'ancêtre, c'est quoi? C'est-à-dire, il a comment tu le souka a. Alors, on a biso. C'est-à-dire, on a un livre, on a une Bible. Ah, c'est il faut la combattre. On mérite bien ma combattre. Tu peux la qui coco. On mérite à monter. Donc, c'est-à-dire, on a un article qui on a un Bible, autant de génération en génération. Or, bibliquement parlant, ceux qui ont les ancêtres, asalengo pour le brebis perdu d'Israël, mais les autres ont demandé matin, midi, soir, basalengo, au babenga horaire d'église. Et pas une ngana yo mutu mouido. Et ça y a beaucoup de biso te na kati wana. Mais autant les sanama loba on a aspect moussous que ba corps na biso vraiment ko batikala biso et loroté. Pour le quoi batikala biso loroté ya moto na piste ya repère ya kudinela. Ba pour elle c'est na kuvu le roi yonda baby ça pena makambu donc. Non, c'est na kuvu te. Ba kote wana. Ba koko na biso nyoso et de Lumumba. Oh ba parce que auteur n'est na kuvu. Vous comprenez? Auteur ko ça na moye parce que histoire. Ya ko yi. So ba bantango pa na ye avant que zinga kuvu ya le roi. Avant zinga kuvu ya le roi. Ce qu'il y a le bisco poto corriger ce que va envoyer zinga kuvu tout ça la nuit. Et ça na ko bima na boboyi. C'est-à-dire na boboyi o ezali que non na refus que encore on a biso batikela biso loroté le quoi batikela biso loroté alors que histoire ko chapa monter na moto nezake bako on a biso basali grave au ko tona to mona que non ba rozo tanga ba pine ba nini ezoke oui salima déjà donc toi ni loro to sala Jesus mais si tu dis ça na okamo mais où est les gens na lobby génération est-ce que je ne comprends en fait si on comprend le roi cicaté parce que vous avez déjà inventé ce qu'on linga le tu le bagage ça la robot mon qui les a raté on a exemple roulage quand même inspiration ce que robot à roulage c'est là robot à roulage n'importe ça la raté mais lui elle n'importe ça là na yo bato basali robot wana sala condensateur na diode basala roulé kayango basali non condensateur na diode basali montage ya biloko eza déjà osangisi bongo te parce que yo lingi ndoki à cette ligue qui na basinga na ba diode biso moto na ça ndo china sala ka c'est pour cela mais biso les amis tozo vivre na complémentarité tozo ko salisa na mais bango babenda kasi bango bazwa epa na biso bakomi kosala parce que nani moi na bakoka lingi qui reconnaître moi ils ont les autres net tout le roi d'être libre reconnaître que ou pas biso bako na biso pendant l'Afrique mais bango ba perfectionner yango ceux qui va perfectionner ceux qui bango bazaki basala ki orgueil te abo zo pa na biso est-ce que biso osala orgueil te to associé na bango tous ko Égypte lelo place histoire na makambo ngoni so ebanda est-ce que technologie osala lelo na monde Égypte na eza pays to ils ont en Égypte technologie lelo ba fusée bani biloko wana za ba tout wana ba koko na biso lelo sala mais ndenge mindele ba perfectionner yango ndenge ba perfectionner yango est-ce que biso to so comme na niveau wana to sangana na ba problème na biso est quoi ba noir des alliés to biso ba congolais to zo linga biso moko to s'en sortir on roue eza déjà inventé o koya lelo kwa sikate parce que nous sommes déjà créé et ça net nous ça la radio ateza munene nda ko mais base à tous ali condensateur donc en cette cas ça ne va pas chez toi yo binga kaka papa mokeli to nzambe akeli biso atie biso to sangana to sangana to zala yo zali yaza pourquoi te le baramé dans la main to le mon caractère oh to zala le biso ce qui te doit frère mais est-ce que tu yo kana siko malamu matière aux amis pour ça là que ba batterie électrique lelo pour mamba mituka wana ba lithium moto zo mona ba film ba Black Panther tout ça sur la télévision ba matière wana tout ça ils ont ta awara Congo ce qui ka guerre ya est wana esili bande ko ba créer wana ba osana matière sur ça nini ya ko créer té est-ce que bango ba kolinga ke solo là pour la bango ba zora sous matière wana tende ba zora té
bato batika so bato batiki kukufa bango moyeba zo suba matière wana et vous allez lisusu te moyeba bima danger ndenge zo leba et vous allez te makam kabila le père yaki nango idée kabila le père ezalaki ya ozo ya kato somba na mesa problème na biso tozalaka nango ata président Félix Azawana mais ezana ba opposant musu azolinga ya zalate tant que caractère wana tozana ngonano tokotika la ozate neti mindele ezala risque ezala bango nyonso le loup ne se mange pas entre eux ba yebi que non eux vous allez intérêt pour la biso ba yebi comment ba bosser mais biso bongo te biso dans un système ya olingate to kolena ye yo po olingate to kolena yo po mutu na mutu zo linga ya ala kisabatu kino ya na kwa na ye si longtemps na no komi na niveau wana te ya ko bila kisabongo papa mokene to kende gauche te to kende droite te ndenge mokili zo tambo bato bazana avance ezali bango biso tozalaki tozu déjà retard ezali bango po biso tozo en lire wana nyonso bango basi basali to kende koyekola soki toyekoli mpona bango ntango tokoya wana tokokoma wana nde bachinois basalaki bakendaki mpana bango europe bayekoli wana piste de solution lelo est ce que bachinois banyokomaka susu non parce que bakendaki ezali connaissance oyo bato baza nango connaissance spirituelle na connaissance physique or spiritualité nde moto ezokoramene biloko oyo ezala créé biso sikone toza boye tobeta lisolo ya baancetre badivinité baboyena boye ancêtre akoya alagi sur eloko moko na butu na moi yo moko za na perception te ko comprendre message ya peseki yo na moment ino bando créer or eza na batu déjà baza évoluer eloko wana tant boke ko yekola sur le plan physique sur le plan spirituel na moment on ba ndiko senga aide pour ancêtre pour ba ya ba pesa bino ba capacité o bino boko créer ba bilo tant que biso to ko boya ko poussa na pembeni ya mindele to ko za na difficulté biso nanu to reconnaître ba ya ka ko zo pa na biso bakenda soki to ke ko zo pa na ba ko ma beza wa parce que si on nous a fruit ya bango bango ba uta pa na biso voilà mais ça contact na c'est tout comme la souka oui numéro zali plus 243 89 56 43 268 89 56 43 268 voilà merci mingi to continuer ngo prochainement ngonga TV zali ngonga pour lancer très conclusion apesi bango ba ya pa na biso ko zwa na mosuni to biso to ka sonité tout ça le rôle ba chinois bachinois bakendaka bakotaka ba France bakotaka ba Allemagne tout ça bazongi bakomosala ba mituka ba nyonso bango moko totika système ya biso to pumbwaka muta voyager na butu na kutana ndeko mo albiki yakenda ba mboka nyonso mokilo na butu mais moyo mystique voilà to yeko je côté ce que la mwana bakoko qu'est-ce qu'il en pense pour le conclure penaye mwana bakoko yoso penser ndenge nini to kende pe ko zwa te le rôle bango ba ko zwa to kanga biso moko kokende kozora les autres c'est pour ça la ndenge ni to kumbona butu to kende comprendre to comment kobenga bandeko na basanga na biso nde maman na likambo et partager biso en queue de poisson aussi batté pourquoi parce que historiquement parlant to yebi bosindo pe maleka na kati Afrika oyo to yebi biloko ba koko na biso basala mundele ya baloli yango komisi yango c'est-à-dire koko mutasala première opération ya cerveau ya lisu ya mutema mwinda biloko pas mal de trucs même na eloko to lelo to sa ba bengi réseau bakoko na biso basala vous comprenez ils ont réuni mais biso le bana bakoko bangunza toujours ça la nini ça la yango te pourquoi parce que mais na éviter ceux qui ancêtre na bandeli subino fo bande kobega kulutu na gaza na gauche na nga ancêtre boti kobenga ancêtre pour la kisi koko azara muto azara se laisse faire que na ba mambo za ya hotel mais yo zo na piste de solution te oui mais problème de ça voilà solution ya monte bomae c'est quoi oyebi ke ba tu oyo bazwaki biso ki bonzambe oyo soki toyoki discours à roi Léopold II balobi na masolo ngo côté mo balobi car on ne réveille pas les chats qui dorment. C'est-à-dire consciemment que tôt ou tard bateau yo ba osonga ta sa génération nga intenge ninge to fina kata pièce oyo to l'équipe to suivre piste solution te na ba papa fati na ba nani ba tout to za bango génération to subir eloko ngoko ata to leki tôt ou tard bato ba roya osekati na mino ba rosa ti na niveau ya ba point vitaux na biso ba rosa pourquoi pour
génération penato ba vraiment bololé, on sait pas réfléchir et toucher des points sensibles pour réveiller nos consciences. Donc tu es bien quoi allumer ba cerveau na bisoté à ce qui concerne le bonheur pour nos enfants. Quand c'est temps de faire des sangla, yo so pe sa piste témoin la bakoko. Voilà. Pour la ndeko ancêtre a lobi que to kende et ça le rôle lisanga to so yokana avant to kende. Ya lobi que lisanga mwezanga lisanga mwezanga na hotel. To beti maman na numéro obi numéro betameat. Na bi oui, na bi le mzinga le panzo. Ouais, to beti maman na numéro. Mais to kabonate ça ba idée pe sama. Obi makuku matatu saka eloko moko. Pourquoi ce sont ngaka eloko moko? Parce que simbani. Kasi yo liko simbalate. Yo liko simbalate. Congolais azara na posture wanate. Congolais nyo saroya pour pesa piste de solution. Mututu d'abord local aksa oyaye. Congolais boyara mututu. Mukendi va fouiller dans tes box. Moi une fois na lobi makamboa ya likambo awa olobi na ngelo mona kangango loba mais kasi ntino pa loba bato ngoso basangani lieu nini ba osangana subasima pe kozala nini ya malobe bimana monoko na yo oso comprendre po déjà na kati ya likambo na ezola kisa place ancêtre azali ke ba congolais bazala rabongo bato ba ozana po ya osimba mate alors que pour congolais comme bongo et un niveau élevé ya kimutema mabe ya mundele place ya komisa ke na suka ya dimension ya réflexion na ye mutu na osala ndenge ni pour que na verrouiller il faut na les divisions la brutalité pe na mamunyo surtout tant déjà ba bio qui est ko oyobela ba divinité na pour que pesa o création et pesa o créativité et pesa o logo o osala ke otomo le logo na miso ba bakena ngoti tant bakena ngo ba komo salela yango basalela ngo pe na ndenge o yo so mona ngo lelo eza bien parce que ça par rapport à l'époque la génération tout le monde a technologie iPhone sans produit na biso so to kanya ngo esalema te iPhone mais biso moto na ba piste au sel iPhone te mais bref aujourd'hui on a des enfants africains naissent en Europe en Amérique et partout d'ailleurs baza pe ko inventer dernièrement on a encore inventé savon ici ça cancer. Vous comprenez à la peau noire, moi na à côté laboratoire mon côté. Tant mundela mon nomba moi mundela zui parce que ça y a bien ça intérêt dans mon ici. Vous comprenez? C'est-à-dire moi on a essayé de mundela té ba ya. Allez chez Kula musaye ko sala makambo ndenge na yemo. Vous comprenez? C'est-à-dire biso le loso ki to kaboina batwana et que est celui qui n'y a. Tout le bateau va créer partenariat pour que tu vives dans les calmes. Mais pour l'ancêtre, le but pour que Est soit qu'il y a partenariat. C'est partenariat, c'est comme ça, non? Non. Partenariat, n'a rien de partenariat, pas n'a eu pour eux. Pour la démission, il y a un ancêtre le biboye. Pour biso, le quoi va corps le biso penza, ba koka kite ba bengana ki mundele, c'est-à-dire avant. C'est-à-dire il faut les mubaze la pena mundele à côté ça bango o esengela ki pour tout mboka bien pour bango kuna bakumbaka bango mboka na bango bien alors que à la base mundele a quitté pour que a diriger biso pour batika biso na position mo posture malade non batika biso na posture mabe parce que babeke et ça au bénéfique na bango et pas ça la ngombango pendant ce temps va s'enrichir pour babeke un jour tout la muka vous comprendre et que la muka wana ça m'étonnerait mais muto ya robenga moke non pour limbisa na bengi déjà muta muto pour na robenga souiller ancêtre il faut parce que biso moroba na mboka monde bazo trahir biso de tout ça la corneille na la rébellion contre ba congolais na yemoko tu vois que biso moko pour toujours ba problème corneille na à la base problème est ça oyo si ba kotisa na kati ya corneille nanga et ça déjà haine morobe bando pesaka e bando la musaka batu le to ça corneille nanga le bureau za mutu mususu le bureau za la mutu mususu on se comprend moi dans cette optique là na ko manquer et ko marcher ba monter pour na robisa moto ke non mundele na linga eto za boy alors poto bimanango tango tozo kota na kati ya chaîne ba système électoral to moni amolo et salami mokonzi mabona mi salami oyo ba nommé oyo ba abimi élu en tant que président de la République abimi abimi wana azo chapeauter mboka kongote tango biso tozo tala tozo lobelai tozo salabo et ça pour ya kata liaison wana et maloba o eza ko accompagner maloba na ye mission na ya suka ya Top Congo merci ezali bongo mola bakoko na ebolo na Congo bakoko na pe na makila nyoso tozo tanga na est
Voilà, contact bande ko ba commenter ba opesa ba makanisi pa na bino ba benga bino ndenge. En tout cas bande ko contact na ngezaka komba mona bakoko. Voilà. Voilà. 30 secondes. 30 secondes. Mon biso c'est déjà. Mindele tous un système il y a pas mal c'est ta troupe na biso. Mondele tout le monde ya na bougie pour éclairer. Biso au moins ndako monene bougie zaka kaboko. Alors espace il y a lumière tous en musica et ça problème. Ce qui mindele baye et la vie c'était pas comme supérieur pas na biso. Connaissance au bango bazanango, o bazwa ki pa na biso. Et comme il pas na bango, ce qui te bengi bango, to sangani, pour biso peut te comme na pas, enfin que ba koko te bete la katolo, ce qui te bandi ko sala bango à peine. Déjà na connaissance to zanango, moi te ko évoluer. Lelo bougie, parfait, encens, chulai, muto façonner yango za mundele. Ba koko biso to zaki nango. Et ça ba flair, mais ba façonner yango. C'est comme si Abisso et Kalabassa développer oh là là. Mais tout le monde a ça qui est ordinateur. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour que nous comprenions, on m'a appelé à évoluer. Il faut le manager. Si on va ça qui est ordinateur, c'est là on a un bon bani. À ça là on a excusez. Là-bas est Bilo quand tu salango parce que nous les a déjà inventé. Au moins même bango peut passer la motivation a déjà formé le panabiso. Formé la Pythagore. Et ça biso a joué à jouer. Faut tout comprendre. Roux ils a déjà inventé. Ça dit que nous sommes au ça na mokili ils a déjà. Au rwendo kotala net le internet ezali. Babilo ko belé poto zwango. Lelo pa na mso zo la examen. Ba to soigner sur internet parce que c'est exposé. Mais pour na ko zwango lelo, on ko masuste. Mais ko vanda ndena mindele ah procédure bino merci. Merci. Te sentir faille. Merci. Ngana te sentir faille. To ça ndengeni. To ko poussa na pa na bangote. To rekolate. Est-ce que ça m'a bien nan? Voilà. Merci. Est-ce que Zali m'a bien? Tu Zali malamu. Mozolo mutu te reçoit. Il y a biso bandeko. Dans le bien c'est très bien a comme mbuta mutu. Alors ça moi la bakoko le bichi totika le fond la biso ba indo. Tondima baninga ba serabesaki bayaki koyekola biso pe tondima to serabese ba china ba serabesaki ba komi ba développer qui dit mieux trouver bon prochainement. Merci l'ingénieur Ngeli Selou Mazaki wana accompagné qui biso merci na bino nyoso bolaki biso ne bandeli mama na noso qui to pesi bino ba mbote ebele ba mama na biso Brigitte bo sepela na mama na makambo oyo Karine ki mamba ki mamalos mbote na yo mbote na grande équipe ya haut-parleur matondo na bino pour la disponibilité. C'est vraiment la famille makambo bossa la bien toujours penser là toujours ba idée bato bato robenga voilà tous les ensemble voilà OK ça va. Ça va, c'est ça la famille. Au prochain numéro, bye bye. Bye bye. Merci.